biso kala ezala ki ozo kena ser mo hotel mais oki nze mo nzambe beti na bafle oyebise ser koto ke sa ezali sum alors nini c'est pas ça qui au monde qui nini oyo remarka ki ndeko frère ale moloto akufi papa ale akufi botika na ndeko Toms différence ezaki na bango mibale. Normalement, nous devons aussi comprendre parce qu'il y a eu tant de choses, tant que papa Alain Kei, tu es belé, tu supporter par rapport à la structure à Sima ou éthique à la Kei. Mais c'est que les gens ne veulent pas comprendre que papa Alain et papa Alain, ata toluki tozo makambuto sala loko la papa Alain asalaka, et kozala loko la. Mais Erosala te papa Alain de Asale. Moi, je suis restée après la mort de papa Alain à Tikali pendant 3 ou 4 ans. Parce que je me rappelle, on a fait 4 Sanjola. La 4e Sanjola, de vraiment Nayaki, qu'on s'est retiré un peu. Na lobate ke na longwaki. Je m'étais retiré. Je me disais peut-être avec le temps, le Seigneur va dire autrement. Et les choses vont se tracer autrement. Je n'ai jamais condamné quelqu'un par rapport à un mode de vie ou bien à l'obakete parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça. Oui, puis papa mon bel peut-être aux hommes résultat. Mais des fois, tu as évité quel genre de sacrifice que tu es en train de faire pour que le résultat est bima au tozomona. C'est difficile de condamner quelqu'un si tu connais pas quel genre de sacrifice qu'il est en train de traverser au fait ou de faire. Mais c'est que moi je peux dire c'était si juste le temps. J'étais obligé de me retirer. Est-ce que lelo oyo kako bandeko balobaka parce que balobaka pona yo laisse-moi na ibsa vérité bandeko balobaka boye bandeko mingi ba chrétien o balinga ki Gaël balinga be Gaël tilelo maloba boye yo kaka après les wa ya papa ya Alain okoma ki mutu makasi okoma ki mwana ya mutu makasi oya ka répétition eri lingi okomi ko boya président ba Chelibino papa Toms yo kutuna mwasi na ye maman Nadège bosono lakate boza binemi soyo yembi soyo azali boso za nsima soyo za nsima ozali boso pourquoi on l'attaque comportement moko ya haine ya kanda wana ki papa le akufi ngai à Toms non zo normal mwasi na ye non solidarité pourquoi comportement comment ina ngwada papa mombele o ba question et batongo ba lobi leki belé surtout que ndam ezali boyi après kokufa ya papa Alain okoma ki mwana mabe. Après combien de temps? Donc papa Alain akufi lelo lobi na komi mwana mabe te kaka na ba séjour yo tikala ki wana avant longwa kanda nini yo la taki mulimo nini yo la bon papa David ndeto so la no penza boy na ndeto kutani na yebite peut-être peut-être yebinga bien peut-être yebinga bien te mais moninga na za nature ya muto que za l'impoli non d'être. Moi je me vois pas en fait, je me vois pas faire ce genre de choses parce que notre Dieu il est tellement jaloux que tant que tu as engagement au salam il faut que ça soit avec tremblement et crainte. Donc na kokyo mimo na te ka musala oyo et salinga il est lopona zala boy lobby après na bandolo kana baby sango parce que papa la koti na sama belé. Tu sais quand papa Alain est parti toyo sala Sanjola 1 na utai kobota na bota par césarienne nazaki kana 2 semaines à pamba et tala mutu ba uti ko pasola libomu mais aye atelema liboso a micro abanda ko pomper libomu wana. C'était trop risqué. On est parti avec moi et mon mari pour aller demander la permission et pas docteur. Le docteur avait refusé. Aboya kialobi ozana noana. Donc vu situation où tu coûtes à nango, je peux pas te permettre de saler le quoi. Idée il y a Sanjola où t'es pas yanani. Et où t'as été pas président. Président à Toms? Oui. Papa Toms? Oui. Sur Zotala au kopé mbote? Oui, na pesi mbote papa Toms na pesi mbote belé. Na maman Nadège? Na pesi maman Nadège mbote bisika zali.